Nayoki o balobi héritier Watanabe abude Ferregola héritier azalaka impoli ama meza bitumbe lele eza bitumbe. Arrêtez la musique, arrêtez. Katazoba. Big up la famille, mbote bonjour na bazolanda biso Bollywood TV. Katazoba la chronique Antelo Eagle Woman, la présentatrice Toyeli Soussou avec ce nouveau numéro Essengoya Tro Kosolola Nabino en ce moment. Nous sommes ensemble, il n'y a pas de souci. Arrêtez la musique, arrêtez quoi. Bopesaka bazoba maloba ya koloba te pamba te bana mike bakokanisa neti baza koloba makambo ya malonga to protéger bana na biso et osala kitoko na elengi. Mesdames, messieurs, nous sommes là, nous sommes présents. Bozalawana. En tout cas, partageons l'émission, mettons beaucoup de likes et les avis en commentaire aussi sont les bienvenus. Et au salabiso qui tourne lengi bato finga pe botaka ko finga na ba commentaire mikolo to ki na ngoka ndingwana na TikTok na zala so na sali vidéo na sisi na suka na ibisaka bango finga na commentaire bo finga ka na commentaire. Voilà. Alors, héritier Watanabe, son passage sur le plateau de Papa Sango et Betty Bagoloa Mabaku na ebisayo babosani mbala moko vente ya billet bakomi kaka héritier. Namonaki na live moko boye bazokoma opération. Opération zongisa billet ya wata. So sombaki billet ya wata zongisa. Eseksinga mabe, opération zongisa billet ya wata. Bosombaki yango à quel moment? Bosombaki yango quand? Depuis le jour où héritier Watanabe a lancé la scène musicale, depuis le jour où il nous a annoncé la scène musicale, jour abimisa affiche, bagolo bazala bato liboso ya koloba lambalia togoyati. Bagolo lambalia togoyati. Ba live na bango nyonso bazalika na même langage. Alambalia togoyati ya kobeta mpiaka togoyati. Héritier Watanabe asenga même pas que bagolo bo soutenir ye. Asenga même pas faire à soutenir ye. Azilaka ne pelo moko na part na bino. Bino moka na keto bozalaka nango. Na mutema mabe o bino mo bozalaka nango. Bobanda déjà ba campagne togoyati alambalia. Siko ba billet wana bokomi opération zongisa billet ya wata. Bosombaki yango à quel moment? Tango toyebisaka bino ke bagoloa boza ba e bon sono na makanisi na ba cerveau, boza e bon sono bochaka tembe. Kaka bino togoyate alambalia, kaka bino zongisa billet. Siko bosombi te, bosombi. Bosombaki te togoyate me bosombi. Bosombi yango ka ba billet wana il faut bozongisa. Bosombaki yango ka. Wana vertige ya likofi wata beti bino na plateau ya bosolo bosolo na politique wata niki bino vrai likofi eswa bino mabe place bozali wana eswi bino mabe na mona bino na ba live nde bozo nyonga aniki bino pena vrai bord ayeba pena place a osimbela bino eswi bino mabe loko wana wata sali. Alors on va analyser sur ça. Omoni depuis tozalaka na internet awa toyebani ba intention toyebani ba humeur. D'accord, banda lisolo ya dynastie babenga wata yate apesa ba raison oyo apesa eloko wana déjà kotaka déjà ebandaka déjà mabe. Tango wata lobaki ya koya na ete apesa ba raison na ye bato mikuse o bazaka pa feri basala ba émission pona ko attaquer wata. Yona lobaka makambo mingi oyo feri azalaka nango. Bata mikuse na ye internet mutu ba créer la kaye ba rando misusu. Ce sont les chroniqueurs nde ba créer la ka ba artiste ba rando mususu. Au moins ezala ke ye moko leader mutatindi bango. Poto oka peza la bongo. Wata boya koya na dynastie apesa ba raison na ye.
nayebi te soki ezalaki raison mpona koleka na TV kobanda kokritike Wata kodiminue Wata. Nayebi te moto babenga ya na album apesi ba raison na ye ke oya te. Est-ce qu'il faut koleka ka na TV mpona korepondre ye to kokitisa ye? Mutu musu pe akobeta pe kara. Bobengi ye yaka na album ayete bobeti karate. Po bao baboyaki na bao bayaki na album bazaki ebele. Bien que album yango pe pesi nango pe eloko pete. On dirait Wata pe ayebaki. Epesi nango pe eloko malonga te dynastie yango. Banzembu tu edinda. Banzembu tu edinda. On dirait koloka. Wata yaki na ete. Bao bayaki bazaki ebele. Bokoko beta pe Wata kara. Mais bobeta karate. Bata mikuse baleka babanda ko tirer sur Wata. Watanabe a grand rancunier bobi Watanabe bien. Avant bana bakola ndinga azalaka. Boyebi mobulu ya Wata avant akolisa bana ndinga azalaka. Wata mwana wengi. Tango bino bolekisa bata mikuse na internet batira ye amona ayoka. Wata ania matin. Donc à partir ya wana déjà bolona ka elo mo ya mabe. Lelo tango bozo buka bokamwa nga kamwa bino mabe. Yo moko oloni rando, tango buki rando komo kamwa, okomo lela. Wana foza ka bagolwa. Bagumba lela ndingwana. Donc voilà, à partir de la dynastie déjà pesaka mabe na Wata, après eye ko pesa mabe na Bill et lelo eye ko pesa mabe na Seleo Scram. Siko Watanabe azaka na ina nature ya hypocrisie. Wata pena so ozelie na hypocrisie ozwa ete aloba makambo azokanisa. Donc, guerre ya Wata na Ferry ezalaka déjà. Alors, lelo bozo mon attitude ya Ferry par rapport à Seleo. Seleo asalela Ferry o Wata osalaka jamais na vie na ye. Akoma neti muka la Ferry Seleo. Asalela Ferry makambo, atila Ferry ba promotion, abundela Ferry ba bitumba, asala ba makambo ebele, mais lelo na Seleo na Ferry. Bomoni relation na bango ndenge eza malili. Bomoni relation ya Seleo na Ferry lelo ndenge eza froid. Siko pona bino Ferry mutu malamu kaka. Ferry aka mutu malamu To bandana no kozwa bato bandimaka koya na dynastie po Wata boyaka na ye. Bato bayaka na dynastie comme quoi baya na unité, baya par amour, lelo relation na bango na Ferry eza ndeni. Seleo ebela te ozwi Bill ayaka boka kutu kri na ye ya danger mais lelo na Bill esimba suti ba mabialo esimba te lelo Ferry na Soleil wanga relation ngo eza ndeni tozo ba position na bango te soki bana mai wana bayaka te na dynastie nde babima ba fo batu ba jaloux a Ferry lokola Ferry aza mwana wenge o ya renia o carrière simba yango bazoya te ba jaloux nanana so bayaka te bana mai wana nde bamema ngambo nde balatisa bango bakombo lelo bana batu bandima baya bacha banzembu ya Jackie acha nzembu choisi imao leo nga choisi kotika nga te na kufa na susi acha kutu nzembo a bien ndengo sali nga motema ekobomanga ya Jackie lelo ya Jackie na Ferry relation na bango za ndeni pa popi mutaboya na ye ba problème mutaza na ye ka calme na coin na ye bata mikuse wana ka ya Ferry baleka po batire sur JDT talaka JDT mutaloba na ete alingane pe barando te me baleka na TV batira ye bana na mikuse ana ya Ferry sikoyo batango nyonso bayaka kotia Ferry po bundisa fali na dynastie yango pe simba te lelo akomela bana mai nyonso kanda omoni eloko olobaka na premier soin yango moko ezongela yo o bato nyonso asali na bango featuring akangeli bango bakanda po ani ya bango esimbi ya ye ezosimba te eloko wana olobaka na fali me yo moko ezongeli yo obengi bana mai bosala ba featuring bosala album esimbi te okangeli bango kanda. Donc héritier Watanabe soki aza na position na ye botika ya za na position na ye o bandimaki babimika bana mabe
o bakendaki babimika bato mabe siko ye akosala yango mpo ya nini se leo moto akomaka mokala fere lelo se leo aza aleka siko wata omipesa raison to akomipesa raison te akoloba nga kotondire nayebaka na nga tala eloko se leo asali devant la scène musicale ye na wata ezalaki benda bika période moko na réseaux sociaux mais tala ake kotelema liboso ya la scène musicale atie pe poids asali pe promotion fere asala yango te fere asala yango te depuis Watanabe a annoncé la scène musicale tout le monde a un message à faire et que bana wenge la scène musicale wana héritier Watanabe force à toi tout le monde a dit c'est Léo à soutenir héritier Watanabe pour la scène musicale faire à soutenir yete si vous héritier Watanabe aya kaka bando soutenir faire pour faire ende nani oh il faut basale la kaye faire ngo nani bolinga boko mise nani yende il faut soutenir yende il faut chapua yende il faut pesa ala nani bébé oh ba faire babandi carrière moi avant baza na moi ba fan ate ba fan yango bakokana na baona ba warrior te mais baza quand même donc fan base ya faire toko kokisa ngona fan base ya héritier te parce que ba faire bana ba plus de 20 ans déjà de carrière héritier na ba 10 ans na ndambo. Donc, baza na fan base mon côté bas spiritas bazo se construire malembe un jour pe ba okomaka ebele. Donc muto akoyi ko soutenir muninga eza muto yo ana ba fanatique mingi. Kebo kende bo soutenir jeune frère na biso mona suka wenge papa bo soutenir ye. Ye siko asali yango te. Siko wata oya ko soutenir ye wata muto ana na moi ana na 3 ans na ye moko boye. Il y a carrière 3 ans mais alors moi on a 3 ans quoi dans une carrière ouais bébé à 3 ans abando tambola nanu ka yebi kaka et puis la scène musicale eza concert à liboso ya wata na poto na ebite soto zoyeba alinga ka beta soki Zénith ou salle moko boy ba combattant ba telemela à se retirer. Alinga beta déjà poto na époque wana ba combattant ba telemela e atika. Donc la scène oyo est le premier concert ya wata na poto. D'accord, premier concert ya wata na poto banda carrière et bandi premier concert ya héritier na poto pena ndenge za ke poto pena ya poto ba jika pena balata ka balati bilamba cher ba sumi ba parfum ba ye musique. Eza ya liboso. Donc, n'habite tango akenda na bakisi njora suka betaka nini zaka ndike fête moko boye nazo bati soki musée elo moya ndingwana mais concert pena ya concert boye utie pena na salle concert ya wata liboso ya poto je crois yango c'était tout à fait normal ba soutenir ye en tant que moi na wenge concert à liboso na poto mais bobeti ekara ali sikoya ko soutenir bino. Ah, boniko. Lelo Watanabe akomi kaka impoli, mwana wana ya impoli, aza impoli, nazo kamo eloko ngo ndenge suibino makasi. Bino boyebi na bino déjà que relation faire na wata ezala nango ya simba tika. Et puis bino mota boleka na ba émission, mutu moka mukusi affaire, auto sala émission moka lobi a attirer sur wata mabe avant kutu wata leka émission papa sango. Aho tout ça les miso moka awa tiré wata. Siko wata ndinga leki papa sango ye mwasi na bino. Bino boyebi wata te. E komi nga wata impoli, aza impoli. Mwata impoli, wata azalaka impoli, azalaka impoli. Ya bimi impoli lelo tango fera salaka deuxième soin soki premier soin. Ngana kamwaka en matière d'impolitesse soki eza na musicien oyo alakisa yango pena ya faux yaka affaire muta koso te muto alakisa pena ki impolitesse ya faux et puis etikala ekolongwaka te ezaka affaire Watanabe ata bude ofega yaya na ete amukolo na ete na TV yana ngoka ata musu na 2%. Fabrikas période moko boye abudaka fali abenga e petit. Yana ngoka na 2%.
mais kosala émission kosala clip ya vieux jaloux kotia sozi ya mutu na vieux jaloux kosala émission kofinga batu en pleine émission boye yaya nayebi so eloko wana musicien oyo asala bongo ya niveau wana ezalaka affaire donc ye niveau ya impolitesse wana oyo alakisako ezalaka ye etikalaka apa na ye oyo bawata baosala oyo eza nango baki impolitesse mo ya grave te mais oyo faire asala na premier soin wana bena niveau ya impolitesse ya haut degré epi etikala na baimage donc lelo ava bobenga bamisie misusu baimpoli bozongaka na premier soin soki omoni musicien moko asali ki impolitesse envers mokolo compare yango na premier soin soki eleki premier soin wana tobengi impoli mais soki eleki premier soin te botiaka mai na vino kwa botiaka mai na vino soki eleki niveau ya premier soin te botiaka mai na vino po oyo tomona na premier soin wana ezalaki manquement désordonné débordonné subordonné donc il y a tous les manquements ya vie ya bamusicien premier soin wana offert asala likolo nango vieux jaloux clip à vieux jaloux aka ye moko na musique congolaise mutu asala babiloko ya bongo. Donc moi je pense que kobenga wata impoli lelo après avoir komona ba émission lokola ba premier soin nayebi te botaka mai na vino ezeloko asika te ezeloko asika te niveau ya impolitesse faire asala na premier soin na Karine Mokonzi wana nde eza na level musicien moko na alongoli yango te niveau ya impolitesse wana bena level ya impolitesse wata kuta sali eloko te wata sali eloko te premier soin wana level ya impolitesse. Alors parlons des clubs d'amis balobi soki héritier amankaka pena fali ipupa te po baza na ba club d'amis baza na même club d'amis oyebi likambo ya ba club d'amis oyo batafere balingi yango trop naotoka ona live moko boye soki mama présidente na bango moto bandako loba je crois likama ba club d'amis o baza na ba club d'amis yango amakaka fali te bana ba club d'amis sikoyo soki bango baza na ba club d'amis lelo ekomaka soki moto azwi visa baza na ba club d'amis yango bazwi visa soki moto asali eloko moko boye esimbi po baza na ba club d'amis ezalaka na babanda no na deux fois babandaka wana schéma na bango yango wana tosi toyeba bango babandaka azwi visa po aza deux fois asali eloko wana esimbi po aza deux fois so balembi deux fois baye na club d'amis bango bazalaka na deux mots wana ki deux fois na club d'amis wana ba jeune bango siko club d'amis yango oyo bango bazalaka siko faire po sala club d'amis na nani apekisi. Qu'est-ce qui vous empêche vous d'avoir vos clubs d'amis vous aussi mutu mobimba zaka na ba amité mutu mbimba zaka na ba camarades te eloba nango ta mutu moko babi artiste mbimba zaka na ba camarades internationaux te so tali fali kuna okuta ye na ba buba na ba mat pokora na ba ayana kamura okuta kuta ye na ba master so ko zisi ko artiste abova azalaka na ba camarades ya ba internationaux te ke français moko boye master na ye rappeur moko boye américain master na ye azalaka te ye azalaka ye moko so makambo baninga ezo simba o baza na ba club d'amis oza na bana classe botanga na bango boyebisa ye ana bana classe batanga na bango na ba primaire na ba secondaire ana bana classe bana quartier bakolo na bango basanga na basala pe club d'amis na bango. Mais oui asangana na batu na ye wana sala pe club d'amis yo zalaka na ba amité siko soki baninga baza na ba ami na bango ekomo swa bino nani akanga bino maboko po bosala ki amitié te. L'amitié est donnée à tout le monde. Batu bakutanaka bayebanaka bo échanger ba numéro bo sololi bo komi ba ami. Yo zala anoka na ba ami te. Siko batu baza na ba ami na bango na ba club d'amis. Batika ki amitié pona yo zangi yango. Nani apekisi yo kozala na ba ami? Nani apekisi yo kozala na ba connaissance? Batu batika ba connaissance na bango po yo za na connaissance te. Boni buzo ba boyeko.
soki wata za na ba connaissance ana ba club d'amis c'est normal pour za mutu yo soko linga o vivre le roi nzete ozanga ami ozanga connaissance etali yo bato bakotika ko vivre ki amitié te bato bakotika ba relation na bango te po yo ozangi yango on s'en fout luka okoma na ba club d'amis luka okoma na ba relation so ozana ngo te ozala ndingo wana eza likambo te ya ko critiquer ba club d'amis ya bato na ba gola o ba yaka oloba ngo na ba analyse na kamwaka ofandi pena bozo critiquer ba club d'amis qui vous a empêché d'avoir vos amis na tindi bino boza na ba camarade te nene ngo azanga ba camarade na muki mutu to azaka na camarade ata moko yo zaka na ba relation te wana ba connaissance te ozana club d'amis te vanda na yo bongo tika baninga ba profiter na ba club d'amis na bango na lande émission moko boye mama moko azoloba na o fere asombi ndaku na avenue ya Fali asombi ndaku moko pembeni ya Fali wana yango ezo swa Fali ezo sa Fali muteba pasi donc olanda na musique ekoki te okomo olanda su tina avenue tina quartier mais mwana mbali akomi liboma nga na yebisaka yo artiste ya Bovan dona yo eza kozala papa lupango musique ezo simba te tika ko forcer musique koma no papa lupango somba mapangu tia ba locataire ya ba libanais na ba chinois bafutaka bien chaque fin du mois oyo ozo beta porte oyo lokota ba mbongo no loyer dona yo yango wana dona yo ciment brique loyer kopa musique pena yo koma no ka ko forcer comment na papa lupango à chacun son don vous comprenez mutu na don na yo don na yo eza ya ki papa lupango donga bandaku na yo tia ba locataire na yo chaque fin du mois ozwaka ba mbongo na yo ya loyer tika no koyokisa mitema ba fanatique passe na musique ponde basana bazo souffrir olelisa kimba misusu wa na festigola oye na bango suna yo arena billet zoteka ma porte à porte bato bakomi nerveux bakomi méchant kosi sa 15 000 billets na porte à porte eza facilité bazo zela uzwa plaque tango bakomona uzwi plaque tewa babandi isusu ba estomac na ba tension koma na papa lupango tika ko faire souffrir ba fanatique ya bato libérer bango bakende kokumisa Fali musu bakepa Inos musu bakepa Wata ozo nyokola ba golo pamba otoloba kité en bon entendeur piolo pio pio arrêtez ko